bana RDC, bana Grand Boka. Donc, makambo toza nango lelo, eza makambo ya oye le kaki lobiwana. Lobi le 24 avril 2011, le kanagi na stade Tata Raphaël, le grand meeting, vraiment biso moko toyoka ki yango na makambo monene wana bimaki kuna na kati. Donc, ba makambo nyonso sikoyo komi clair vraiment. Moto akosela likambo lisusu azate. Donc, biso nyonso sikoyo to komi vraiment très bien formé. Grand leader na biso Etienne Tshisekedi alobaki. Donc, mokolo wana bimi non seulement comme un grand leader, il y a parti politique, hein, parce que donc il faut beaucoup comprendre kaka. Donc, abimaki lokola star moko boye grand star. Donc, bomoni ba grand star lokola ba to ya minene wana bino moko boye ba kabango. Donc, abimaki ndenge wana. Donc, abimi moi niveau ya ba leader parce que leader aza mutu moko azo conduire kaka mais lorsque bazo loba star donc azo loba azo conduire azo imposer pe bato bazo zo ba idée na ye donc eza moi biloko mo kitoko mo to vivre lobby. Donc lobby wana ezaki biso tozaki na makambo na biso na mutu to kotaki na stade wana na makambo na biso mais donc na tango to bimaki nde na makambo na ye. Donc makambo na biso ezaki nini biso tokanisaki ke non ye moko ya me grand chichi ya koloba makambo ezotala ba makambo ya ba caution ya po ya ba élection wana 100,000 biso to boya yango te mais ya chichi kuna pe atala même yango te toloba pe ba makambo ya un processus électoral parce que c'est to banda na ba élection ya c'est donc ya chichi akota même kuna te hein ba makambo ya ba résolution à CNS tout ça libération par exemple il y a prisonniers d'opinion politique par exemple au Makambo il y a fait l'arrêter Kanambe parce qu'ils ont violé la constitution. Donc il y a Kotakunate, mais cela ne veut pas dire que à négliger Ango. Donc na Makambo nyoswana aye kolobango na ba Makambo moko ya vrai grand. C'est-à-dire c'est-à-dire que Mokolwana le 24 il y a Chichi à côté na stade. Non pour venir nous expliquer pourquoi le peuple a la misère, pourquoi le peuple connaît la misère. Aïe vous expliquer, c'est parce que batonyo so basi bayebi pourquoi le peuple. Pourquoi nous souffrons. Bayebi te, c'est pour cela que balobaka notre pesa bino mai, notre pesa bino ba courant, ba chantier mo ba lokuta wana pe tambola gate. Mais yé moko grand star na yosa lobby non. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi vous souffrez, mais na yé vous expliquer bino comment nous devons sortir de la souffrance. Donc grand wana donc des aki liloba moko monene lobby. Comment nous devons sortir de notre souffrance. Ba makambo wana eza koloba nini, c'est-à-dire yé moko grand visionnaire. Amonaki jeu. Amonaki que peuple nazana ango liboso wana bato wana pe balia kite ba mosusu balia même pendant une semaine te alors bien que ceux qui kana ebisi bato yoke mwana wana nde azo sala ke ba souffrir mbele lelo yo Kishasa wana ici elali donc na to ebite même sika ye mwana wana ngaki azala donc ya chichi moko a visionner kaka tali non bana na ngai na koki ko tinda bango ndenge wana te. Mais le rôle est nga moko nazo respecter constitution na koki ko sala ndenge wana te. C'est pour cela que bomoni ya chichi yebisa kibino que le 6 décembre 2011 Kanambe pouvoir na ye sili. Et sili ki chef de l'état na ye sili. Mais tango sikoyo ya zolo bakona na Kishasa awa na poto mwa mobulu elingaki ebima. Ebima tozolo bakeme ndenge nini ye Tshisekedi a yebi bien constitution malamu azolo bake le 6 décembre 2011 mandat ya mwana oyo Joseph ezosila. Mais ezali faux parce que après le 6 décembre mandat mosusu ekobanda. Donc mandat oyo nde ezosila mais eza Joseph azosila te. Joseph pa koki ko continuer pe na mandat oyo ezoya liboso. Donc wana pesa ki biso mwa bula wa mwa donc mwa mabe. Donc bato ba comprena ki mingi makambo wana te. Alors esengeli sikoyo bino ba intellectuel bozana Kishasa pour expliquer malamu population ndenge nini constitution na biso ezoloba. Na le 6 décembre wana eza koloba que mandat o ezosila mais mandat mosusu ezo continuer.
Mais Mouto yazo diriger mandat au Yezoya, il peut être toujours Joseph Kabila. Vous comprenez que mandat ya Mobutu, et c'est là que ceux qui n'ont pas 90, ceux qui n'ont pas 91. Mais Mobutu a prolongé encore le mandat parce que la constitution lui donnait droit. Donc ils ont dengewana. Donc un chef de l'État ne peut être remplacé que par un autre chef de l'État. Donc ce chef de l'État Moussou Azate, donc ils ont makambo ya kolobake et ya kokende na ndenge Moussou. Donc c'est dans ce sens-là. Alors qu'est-ce que la constitution nous donne droit? Parce qu'il y a un article, il y a article 79. Et que avant le 6 décembre, tozali na 90 jours. 90 jours wanande et sengeli tozala nango pour le faire partir de manière constitutionnelle. Alors, na 90 jours wana ezo banda mokolo ya le 6 septembre. Donc, beaucoup tout comprendre, tout le Canadien madame. À partir du 6 septembre jusqu'au 6 décembre, des battants oyo constitution ils ont payé sa population le droit de réagir de manière constitutionnelle. Et ça kolobani, et ça kolobake sikoyo tozo kendeti na le 6 septembre. Donc tozana mai, juin, juillet, août. Nanzela et ça kolobake le feu est vert. Donc ce qui fait ça vert pour beaucoup qui kokati sa balabala te. En tout cas, biso nyozo toyebi makambwana. Owi kokati sa balabala te. Donc Kabila nde azana pouvoir. Alors, à partir du 6 septembre jusqu'au 6 décembre, moto échangé et yé rouge sikoyo. Tango yé rouge beaucoup qui koleka. Donc à ce moment-là, ceux qui tout yo kuna donc assurance des kuna ekofuta yo pe bambongo ebele. Pourquoi? Parce que ezali kitana yo akokatisa. Alors tant ya biso a fait rouge ezali entre le 6 septembre na le 6 décembre. Nde makambo wana sikoyo soki tolingi sikoyo soki Tunisie tolingi to longola na ndenge na biso akokende donc sans problème. Donc tout comprendre bien. Après donc tant que tu comme le 6 décembre feu vert lisusu et bandit. Il faut ebandana président Mosusu. Ce qui président Mosusu azate yé mo bazo ko continuer. Donc vous comprenez pourquoi entre le 6 septembre et le 6 décembre, Sengel to sala makasi pour moi na wana kende. Et to zape na bato mingi ba ko aider biso po na ba niveau wana. Donc bana kin bana RDC makambo wana ezali makambo moko esengeli boye bango. Il faut to sala vrai attention na oyo bazoloba matière constitutionnelle parce que yé moko ya chichi azo respecter ba makambo wana. Na denga zo respectango il faut biso peto landa parce que azali boson na biso peto respectango. Donc andimi ko fanda na ba voyou wana kondimate mais azot ko tolérer kaka parce que na démocratie il faut ko tolérer moto. Donc de wana senga ki biso to tolérer bango tozo kenditi na le 6 septembre tango to banda 6 septembre wana donc allez la té. Alors makambo ya le 24 avril les alliés beaucoup plus problème oyo la kisi que ye moko chichi a koki ko mobiliser une armée de 100 000 personnes. Donc et la kisi poka kapona ville ya Kinshasa kaka 100 000. Donc bino bongo bomoni ke soki kaka 100 000 wana e bimi à partir à le 6 septembre e bimi na nzela. Donc bomoni kaka ba soda wana soki même ba Rwandais wana ba kokota wana ba kosala eloko te parce que mutuna mutu tokangaika na maboko. Donc ya chichi alingaki asala mwa démonstration muke ya kolobake bino moko bo sentir yango. Alors bango batikali kote bonate. Bango balobi sikoyo ke oyo chichi asali wana biso tokolakisa ye. Bazo lakisa ye na juin na grand libulu sikoyo. Bazo sala oyo ya plus. Alors boyebi bien que ya chichi apesaki bino larté, bino moko boyaki, mais abango sikoyo bazo futa bino. Bambongo ekotambola, mais bobo ya mbongo wana te. Mbongo wana, ils ont parlé de $100 par personne pour bokende go suivre ba meeting na bango parce que ba kosala ngo na stade Kamanyola. Donc ba ekozala entre 50 na $100. Ba musu ba kozwa ba moto, ba kozwa ba mituka, donc bilo ba ndenge wana. Donc bo zala mwa calme, eza bambongo na biso moko. Donc bo le late eza ndoko bambongo bazo zongisela bino.
bomoni ke bambongo yo ya Onatra ye moko ya me alobaki yango donc bambongo ya ezota Onatra ya Miba Jekamin hein bambongo nyonso wana dango bazoi bango il faut bazongisela bino donc ba nakanisi à partir ya ba mois de mai bokobanda kozwa balaro wana donc eza makambo lokuta te parce que eza solo bakopesa bino lar na bino wana donc bobo yango te bozo yango mais boyebi lokola ya moko chichi alobaki la vérité va se dérouler 5 minutes avant les élections. Avant les élections, ça la na yo ndenge olingi. Mais 5 minutes avant ou kende kotia carte na yo na urne, c'est là où on parle de la vérité. Le moment de la vérité. Donc, boye batan wana, 5 minutes avant les élections, de vous à la slogan abisso. Alors, qu'est-ce qui se passe? Joseph a mis le pouvoir, mais bato moko baza simana inde bazo tindika ye. Boyebi bien que azia azwi ndako na ye aza déjà na ba azaki na ba hotel na Tanzanie, moko eza na oyo na Dar es Salaam capitale, mosusu asali yango na Zanzibar. Oyo Zanzibar nde apesaki kamera, mais asia botoli yango parce que kamera moni moko makambo asali. Asia botoli yango. Donc comme déjà ye. Donc ba Francis Kalombo bon ba tongi ba ndako pe la kanisi nde wana ba pesi Francis na Kalombo donc bo kamwate donc soki bazo sala ba campagne wana ezali kaka po ba asala lokola caméra salaki po a remonter donc bo comprendre te baza bato moko baza na basinga na kingo donc bo tala ba kote kuna te ba mbongo na ba kozongisela yango bozo yango bobo yango te bo comprendre donc eza ba mbongo yo ba faire péril Onatra va faire périr Miba, va faire périr Jekamin, donc va régir des oignons soit na mai, donc va les stages et l'équipe. Donc bon comprendre ma makamwana. Donc il y a Chichi, bon sali makamomo ya kitoko, vraiment vrai kitoko. Il y a Chichi alobaki boyo ki sanga sonité, pe boyo ki si sonité. Donc eza moi makamomoko ya kitoko. Donc, rendez-vous na biso sikoyo ezali entre le 6 septembre et le 6 décembre. Mokolo wana, tokozala soutenu. Obama est là, Obama alingaka ba dictateur te. Boyebi bien que Sarkozy sikoyo a commis sima sikoyo ya Obama. Donc, dictature eza lisusu te. Babangi sabino lisusu te. Ozana mamiundo ki eza lisusu te. Soki okozi ozana mamindu bazo tindela oyo ya plus bomoni oyo Kadhafi donc azolela sikoyo. Donc eza ndenge wana donc babangi sabino te donc tofanda kaka calme jusque le 6 septembre yemoko ya me ya kosala ba élection na ye ba conférence de presse na peut continuer en malamu. Alors nazo remercier bino mingi cassette oyo bo multiplier ango bo tekela ba bo pesa bato bon pesa bato donc bon participer côté que la bato te parce que ceux qui vont te gagner bango donc ils ont besoin freiner information donc côté ka cassette te donc besoin distribuer donc ils ba comment ba CD ba cassette ba DVD blog nous soit na bossa là bon pour que information ait les cas parce que biso wana poto ce qui nous manque beaucoup plus c'est l'information ils ont circulé te ba média nyonso kuna na Kinshasa bakangi yango bino moko boyoki ba top Congo kuna ba discours ba to ba bika bazo sala de me bazo tia musique ata bino moko bazo donc na ba journaux même botanga même na ba journaux lelo bazo lo bakaka ba makambo moko ya bozo ba wana donc bon boyoki la bango mawa donc boyoki la bango kaka mawa bo pardonner bango baza ba journaliste na biso bo condamner bango te parce que mbongo pe ba pression pe leki donc bana mboka bo sala ce qu'il faut faire parce que mboka na biso ekufi mingi en tout cas ba remerciement mingi oyo tozana ngo yango wana tanaki